Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tu ba bonga mama ile ni tu na pesi bino mbote mingi. Boy ba mama ma vie puis muko wazima ba mama est-ce que vous allez bien? Ba mama boza malamu. Ngoya bino mama ile ni tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu Nzambe ya mawa aza ko batela kimia ezali bino pe boye bisanga ye. Nane sengo makasi ba mama ko zwa ba retour par rapport ya émission on a ote ko sela bino, émission on a bisi bino ba mama. Moi si abongaka na makelele na ndako te mama il faut vanda malamu na papa en tout cas na yebisi bino ton kaka na etie émission wana 1 heure du temps après na ju au moins 8 coups de fil ndenge na yebisa bino numéro na nga téléphone ezali wana 06 15 31 69 90 ceux qui mutaza na besoin akoki kobenga to solola à vivre voix to yokana ba mama ba bengi ngai mama ile anitu ya solo lobi ya solo to yoki mama ile anitu nongo lobi makelele mibali mususu ato salele ndenge nini mama mibali ato sokole makolo moko abengi mama ile anitu oya ngai na bandeko kipe mama na sala eboye mabe nazongisa boye me mobali azaka mobali oyo nde tokabwana mama bimatikanga na bana kenda na yoki lelo oyo mama ile anitu ata kutozoro baba mibali yango mama mibali bazaka ndenge moko mameli ya nitu ba mibali ya serie bazana bango te ba mibali nyoso baka na bondumba mama ngana yebi mingi ata na tukwana ye mutazoro ba ata na entourage na mama nitu na yebi mingi mama bazana bondumba ya kosakana te mibali baza mitema mabe mameli ya nitu ngapenza mibali na lapa mibali mama na préféré na vanda nga moko nde naza boye na bana na ngai nazobokola bana na ngai na vandi nga moko po mobali ya malamu na mokili oyo azate oya benga mama ile ani tunga nazaki na futa ka ndaku nazofuta courant na ofuta mai na osama kamunyoso mama ile na bakaleso na ye ngam na sombaka mesuka suka na mama ile ani tu okomona kaka tromper yo o kaka basango na eka ya mabe na libanda na ebisi bino bande ko emission o soko tali yango te kende okende kotala émission on a chaki na lobike makelele leki na lembi émission wana na ebisi no ba mama ba 8 personnes à 1 heure du temps 8 personnes ba bengi ngai ba bengi nga c'était pas méchant ce qui me rend nga téléphone eza wana eza bien pour ba neko basa nini ba benga ngapa na lobi ba mama na yo kibino mes réponses ekozala kaka na vidéo parce que boyebi boza na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage émission oya préparons-nous pour le mariage na ebisaka bino keza pona ko bebisa te kasi za pona ko bongisa ce qui na sala émission oyo za inspiration divine ce qui na sala émission o ba mama na ba keza pona ko bebisa te pona ko tuka pe mutu te pona ko bongisa bana na biso côté biso ba mama to trébicha côté biso ba parents to zala mabe bango bakende kozala malamu bazala mabe wana te mabe obiso ba mama ta musu to vivre to auto sala bana ba vivre yango te na yango na eko répondre ba mama na ngati to bobenga kingaye bomoni oyo madesu oyo mbisi na silika mbisi na ngaya simple ndenge zaboye matungulu na bomoni na tomate na ko servir on te zaka po tchaka ka moi jimoka boy pona binisa mama omi pesi tana yo na kolamba ndenge bolobi wana ba mama na ba ki réponse ko yaka kawa maman mi pesi temps madesu zaka makasi ya olamuki olambi madesu na yo mama osali mbisi boyo ta muso sali makayabu olambi ngando to pe olambi pose mais tango yozo kende ko servir biloko wana mama o serva kango ndenge nini na mama mususu ko alambi bwache wana allo koma kinda ku deja biloko za na micro-ondes wana zona yo ka ko lia na biloko ya na micro-ondes ce que ça bizarre là qu'on a bien nos problèmes exactés mais ce qu'on ça là quand parce que tu n'as pas le temps de servir ton mari ça c'est autre chose ba maman on est le cas mususu olambi biloko bo tu te donné la peine tu as même sorti ton argent pour acheter tout ça et tu te donné le temps de le faire de préparer après la préparation qu'est-ce que tu fais aux autres qui ne servir mon biloko ngo aux autres landisele maloba oza considérer na impolitesse nyonso mama biloko yango wana na cheli yo soko kolia yoka bien biloko yango na cheli soko kolia lia bongo ceux qui wana ochango pourquoi yo tira ceux qui kolia lia ngala ya biso na ndako ko biloko wana na cheki lobe olia kite na ndako soko lia lisusu ko longola ngai kombo na ngala ya biso lobaka ngala atete soko lia so na ndako po yo lia lisusu kaka soko pesi mbongo te na ndako okolia te mama landaka maloba
landaka maloba oza kolobela oyo oza kolobela maloba wana a mwana na yote aza mobali na bwana kati ya émission prépare-nous pour le mariage avec votre deuxième maman Eliane on donne ce qu'on a. Je ne suis pas une femme agressive. Agressivité za makamunanga ete ko finga mobali za makamunanga ete ko zala munoko ya makamunanga te ko tchola mobali ya makamunanga te pourquoi nga na ko pesa bino makamwa mabe oyo nga na nango te nanzambe kuta ko sipela nanga ete il faut na pesa bino makambo oyo nga na za nango na lobi te que je ne suis pas parfaite na lobi te pe bozo nyonso nga na lobaka na bino mais bozo kaka oya malamu la kesi nini ce que observa mobali olandisele maloba tika ko servir mobali oza ko landisele maloba soko oza mutu oyo mesana ko bisa mobali biloko zana sina lamba ke toka biloko no lia mama tika bizali wana za malamu te tango ozo tokisa ye biloko tango ko kende pa Madeleine atoki a servir ye et pas yozo perdre yango wana et pas yo ko banda ko perdre pédale na yo yango wana ba mama tango lambi biloko servir mobali avec amour et affection tant que servir ye moi zo senti que naza mobali moi si naza ko servir ngai ba mama naza na esengo kaka na makambo tout tant ngana yo ki za na mama moko abengi ngai ayibisinga mama Eliane Nitu makambo uti koloba mama na ngai a perda libala pona négligence tobotama 9 mama zaki na négligence makasi mama Eliane Nitu papa na ngai ko bala mwasi ya mibale mwasi ya muyombe mama mwasi wana baboti na papa bana mibale mama papa na biso zaki na mbongo baboti bana mibale mwasi na uti kokufa kaka to uti kokunda ye alobi ba uti kokunda mwasi na une semaine ngabi ya solo alobi mama je sais de quoi je parle en étant jeune na banda ko mwana ko mwasi na azoka libala ya mama biso boye na boye mais tango na kona comprendre nga bi négligence ya mama mutu esala nini papa na biso akende mama na uti kokufa ya uti kokunda ya une semaine. Naebise mama makama boza ba témoignage ya koleka nango koloba abi mama Eliane Nitu okosala live mukolo nini naebise dimanche na 21h live ezali alobi mama Nitu na koleka na live na yo je vais parler de ma vie je vais parler de la vie de ma mère je vais parler de la négligence de ma mère na comprena pona nini papa nanga kenda libanda toza 9 papa kenda libanda moi so papa balaki ya muyombe baboti bana mibale moi sanga uti kokufa une semaine ba uti kokunda moi yango abi moi je n'en veux pas cette femme ouais comment moi sa papa na ngai alors là je vous ai juste mis l'eau dans la bouche boko yoka yemo kwa koleka kwa ya koloba alobi akoloba akoleka ko expliquer bande ko soko zo tele émission mama Eliane tozo kanga ko tala nga na liso ko inate ko tala nga na liso ya mabete ko tala nga na liso ya kandate o ko rater bénédiction na yo pamba tala nga na miso bolingo tala nga y comprendre fond ya message ya mama Eliane Nitu ezali pona bo batela mabala na bino ezali pona bo bongisa mabala l'évangile selon maman Eliane Nitu bo batela mabala bo bongisa fo ya message nanga ezaka pona ko bebisa te mais oyebi pourquoi yozo mona ngoma be pozo tela maman Eliane Nitu na liso mabe so maman Eliane tabi yo ki motema pasi bande konanga boyebi ki etant otokenda ke église pasteur akoki kotea makambo oyo yo salaka obandi ko mituna pasteur ba yebise ke makambo nanga et la kisi ke nzambe alobeli yo est-ce que pasteur ba yebisi makambo nanga ite okomi kotala nani ngo asololaka na pasteur c'est que yebisi ka pasteur makambo nanga moto yebisi pasteur makambo na azate nzambe kaka sali nini alobeli yo eza lokola mama Eliane Nitu soko oza kotala nga oza koyoka message na nga omoni motema na yo etutisami omoni lokola na tuki yo na yebi yo te yo moto ozotala nga. Vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur, Nabenga Kabino, ma famille du cœur. Mingi, la plupart d'entre vous, moi je ne vous connais pas. Mingi, oh, bobenga kanga, 8 personnes, bobenga lelo, est-ce qu'il y a na yebi bino? Na yebi ata moko te na kati na bino. Ata moko. Kaka mutu kaka moko na yebi kaka, malolo Lauriane. Kaka ye, mutu nga na yebi, to solo ki, to solo pi makambo émission, to solo makambo na biso misusu. Parmi bino bato bobenga kinga. Je te fais de gros bisous malolo. Lauriane de moi. Ba bisous na yango la malolo nanga. Parmi ba 8 personnes ba benga kinga lokoyo po benga kinga. Malgré benga nga makambo to so makambo so mususu. Yango na pe yo koti parmi les 8 personnes qui m'ont appelé.
Soko zo tala mamelia nitu na liso koyina. Soko moni mamelia nitu. Asali émission makamwane touti motema na yo. C'est que nzamba lobeli yo. Nzamba za na posa ya changement. O changer. Libala faut ko vivre yango. Libala ezali sentiment. O toza ko partager entre deux personnes. Ce qui moi sentiment na longwe na kati ya moto. Elengia libala ezala kalisusu te bandeko nanga. Ce qui na saka ba émission boy bandeko ezali pona bino. Oyo botala kanga deuxième maman na bino. Ce qu'on est tout yo le ba mamie Eliane ya makambo lo belingo bien ndengene et la kisi ke Saint-Esprit koti na kati na yo po o changer makambo ya mabe otika ozo ya malamu bandeko ba deuxième bureau ba gagner mabala makasi tokoza na lève dimanche na 21h maman wana ko ya ko pesa témoignage ya papa na ye ndengazo deuxième femme a gagné ka libala négligence c'est mabe libala ba mesana kangote mon amoureux de Marie mon 1m85 monsieur Nikens ni tout capitaine au Kaluvila Kaniko l'homme selon mon cœur mon caviar alobaka nanga jour et nuit le mariage n'a jamais été acquis tala mobile bovandi na plus de 20 balayo partout na mairie na wapi partout azo le mariage n'a jamais été acquis. Si un homme te dit que le mariage n'a jamais été acquis, tu t'attends à quoi? C'est pour te dire qu'il ne faut pas négliger, il faut toujours améliorer. Il faut toujours, à moins que vous allez abrutir pour comprendre les messages. En tout cas, pour nous, nous avons dit que la binowana. Et monsieur pour nous pour le mariage, qu'il camboué côté et toucher yo. Quand c'est la mamie ni tout un. Ko que lepe monter à ma bête, ko ina epete, ko tonga epete zo téléphone benga ye mama ni tout. Talo lobibo likambo tout ngai. Ce qui conseille à couper sur les alliés, na opesa ona oboyate. Na lobi kaka ke tala ka omoni passe ozuka ko lami madesu. O salimbis. Mettons ozo ke ko servir mobali yango ya yo poalia. Ozo ko servir ye na kanda na maloba mabe. Ta musu yo moko pesi to ebisi ke biloko za kuna soko ko lia na yo. So ke ndo toka biloko na otoka. Maman, est-ce que libala ngo za la kandenge wana? Dimanche, le 10 avril, 21h15, par la grâce de Dieu. Bobenga na bokota ebele, toko solo la boko yeba. Pona nini deuxième bureau, a gagner à motema ya mobali. Ce que zamba liboso kutani nanga, na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV ko bossa na te ko activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a émission est-ce que ko kota osa nini oyeba ki émission ezali ceux qui peut live ezali oyeba ke toza na live. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki. Tata nzambi kalusaku muna nzamba no chene bana bet bons. Je vous aime ma deuxième famille, ma famille du cœur. Bisous. Bye bye.